sûr ce comme na Kinshasa kulune sili. Ngai nazo bisuke soko na komi na Kinshasa kulune kusila. Parce que na kokangana no bakunjo bazo pesa kuluna wana. Na ko bandela na mutu, ngala ko bandela makolote, na ko bandela mutu na kiti na sei. Et je comprends bien. Parce que bakunji wana bango baza complice. Ngai na ko ba batu musuté parce que comment ngala za mutu uniforme. Lokola mukunjo na taka uniforme. Comment ya kolinga na mboka na ye? O ya zo vanda, o ya zo bima mela mwa kopo ne pembeni take mukunzi na kimia. Ke abimi kuna ayoki bakati noko na ye liboko. Bakati mama leki na ye mutu na machette. Bakati soda o ye moko o azo kengela ye machette. E afandi na ye azo tambula na ye. Mais na tango na biso ezalaki bongo te tango ozo kandenge wana donc boko kota na bureau te na tango na biso boloza ko yebisa bino BCRS moko akokota akobenga maindu kone maindu viens chez moi a matin na bureau ayebisi abi na yo na batu na yo na lingi ko mona bino na bureau awa avant ngala mona bureau awa na mona batu wana nyonso bazokata batu mitwana baya awa et puis na mona bango na sani na ngai. Il parle comme ça, c'est tout. Et s'il paie. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, avant de Kotawana, il y a une brigade de Tondi. Makolwe, Bibembezo la Kuna. Donc, il y a un monde en Oboui. Allez dire, à signer Mikanda, Croix Rouge. Quel est le problème maman yem? Oh, il y a maman yem ok. Oh, il y a Kitambo ok. Oh, il y a Campus ok. Allez, bonjour Misala ba Croix Rouge. Et puis famille à mon côté comment on. Famille à mon côté et comment on a que joie bembe. Mutu mon côté. Aujourd'hui, mais bilo quand on a choqué petit na Kinshasa. Yo ka sina na. Mais ba contact à côté pas ni. Non. Pas ni ba luka côté. Bah yebi que parce que ngai naza Terminator. L'homme prudent voit le mal de loin. Babeta kinga masas place one. Masas oyo babeta kinga ngona na banda na victoire. Ezwaka obene coach. Non yango yoti. Yango. Kozo mana hote. Iduso yango. Kozo mana hote. Ouais. Hein? Maboko nanga yango. Eza différent. Tala boko na liboko. Omoni musunyo yo awa ezate. Tala isa ce côté awa tellement la koyamba yango eleki et bimiawa il fallait longola boro yo. O yamba ki wana maboko. Il fallait longola boro yo mais longoli te tamboli et longoli ka musunyo yo. Ah ba katele musiba bakisi koto. Ouais ba kati musunya awa na mpenda nanga ba tiamo awa. Je comprends. Voilà. Mais ce qu'on a l'action dans mon Congo ezali. Ezali na butu. Soko lingi pena l'action ndenge ke tango bakangi nga bazo torturer ba okatanga musapi. Ya likolona bayonet. L'homme prudent voit le mal de loin. Banda kunyonsi ya ba mouvance ya Gombe. Na ma campagne, orande ba kenda ko vanda na banda ko wana. Soki bokoti na banda ko wana lelo. Banda ba orande ba kota puna ba kota na banda ko wana. Nana fuya banda ko na bango. Mutu muka fuya banda ko na bango. Mais soko bokei lelo na banda ko wana na ba cave wana ya Gombe. Bokuta manduki. Bokuta miko ya batu. Bokuta matasha makila na ndini wana. Bozo ba sper bokota na bango bokomona. Et puis on dit mangai que oh machine de grâce le beza solo. Parce que tous les mouvancés na ba ministre mouvancé nyonso, na ba général, na ba banda kuna bango nyonso zalaki na ba Gombe na ba campagne tout. Soko bokei na banda ko wana, ba banda banda ko wana baza ba Rwanda. Soko bokei na banda ko wana bokokuta makila ya batu na banda. Batu ba kufie beli. Batu ba bomba na kana se banda ko wana. Ba Rwanda ba vanda kana basanja ko wana. Bato bazobo mabino ba vanda kana basanja ko wana. Yebisanga sécurité ni nese sala po yeba nombre. Ya ba payao bazo banda ko wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Ta photo.
On y photo. Ah, les 3 hommes, Zéphie, Tonda Puma Noir. Bangwana kaka. Bon misatuana. Bon misatuana, bon les meilleurs catcheurs. Ah, sikoyo bato misatu. Bato tocha Tonda Puma Noir na Zéphie. Pour nini ba kangama pe na bino souté pourquoi? Non, autant boyaka poto ba kangama na bino mais lelo Tonda Puma Noir le la Zéphie ba kangondire ba kangama na bino souté on dirait pena do makam na bino titala bango te quoi. Non, ba kangama na biso te pour biso toza penda banyama penza. Oh. Toi ba zoba moko ya kosangana pe. Ba kangama na biso ta. Ya solo ala. Parce que biso tozomi kumba na buzoba. Bango peut pas. Ba yebi biso bien. Ba yebi biso. Omoni Tonda Puma Noir. Ayebi ke akoso wana kanga. Les restes à Oswana Bangote. Tonda Puma Noir non moni akoso wana kanga. Mais soka solo na vieux masosa akosolo na keba. Pour yebi. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais raison pour ça nini pour nini bakima bino oui. Non bakima biso parce que tout ça très impoli. Bino hein. Tout ça a respecté. Entre vous quoi. Entre nous respect exaté. Yango moni na lobi que tout ça ba senzi tout ça ba zoba. Bakacher. Yango moni pe Congo ezaka kotikana na kizoba. L'homme prudent voit le mal de loin. Talanga bien. Na otala bien na zomona yo. Zomona yo. Loba ngaza soldati yo monenga nani? Kangala. Loba naza pembe na yo. Na lobi na yo na debia wake yo za moko ya bakachero tutikali na bango ya mikolo. Oyo yo faut te protéger. Obite ke kache kufi. Oyi biango. Oui ou non kache kufi. Na yebi ke kufi. Ndana bomi kache. Edi ngona Seleman. Nani? Edi ngona Seleman bato ba bomi kache. Nandeni. Ba bomi kache na ba aventure na bango. Azalaga moninga na yote. Papi gento lobe la vie. Grand prêtre. Azalaga moninga na yote. Nazalaga moninga na yote. Molode. Tolobe la vie. Papi gene. Nazalaga moninga na yote. Sami Moké confirme. Tolobe la vie. Papi gene. Nazalaga moninga na yote. On va les pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Yuniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines
pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Mais ah chez maman Yuniche Banze. Ah non c'est bino moko bomoni chez maman Yuniche Banze nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele boko sepela nyonso ezali boya ebele boko za décider boko sepela. Bonjour, bienvenue sur Tolo Bella Vie officielle, votre chaîne. Voilà, Toleki sous le bouton Mekarosolana Bino, Bato Bolanda Kabiso partout dans le monde. Merci de votre fidélité, merci de la confiance. Ah, Moussala, biso to ça Moussala. Il faut te travailler. Makamboze Belé, Omoni Awa Tolobaki, Eza et Rosala plateforme ou Bando Yamba Batu pour le moment débat. Ils ont appelé qu'il y a une idée nayo, mutumo pas ya contredire idée nayo, voilà. Donc surtout nous sur les amis mi pona makamambo kanabiso. Donc on va combattant, on va ta pouvoir, bateau position, en tout cas toute tendance confondue awa aux en place nayo. Ko hésiter te benga biso. Ezate ko tozwa to pe sa charge mon to par mon côté mon beauté. Benga biso partout zali to yamba yo en bonne et due forme. Là, nazo yamba pona bino kanga la machine de guerre. Nazo yamba kulutu na biso kanga la machine de guerre obozo mona wana déjà. Nazo yamba yele lopo makamba koloba eza ebele. Eza mo ebele bakanga la baza bato yo CV za pena ya kotonda. Donc tozo lela guerre aussi la té. Tozo lela insécurité na mboka kulu na koti na mboka partout. Nana ngwa ko silisa mobali nani. On dirait Mibali Basila na Congo. Or, il y avait des hommes. Il y a l'atiteni, vous avez donc quand la machine de guerre, il y a Zoleka. À ça, il y a une condition, mais au sentir que soit Zoleka, ce qu'il y a, a solution. Tout en bas, tout solo là. Quand la machine de guerre, bonjour. Bonjour, Papi Gen. Boni. Tout le bel vie. Ah, mon inga noté. Bosana, te bosana, côté ana bosana. Ata mukete. Ata na ndoto na roza muninga note. Non, non. Même quand na roza muninga note, papi. Boni mamari. Mamari aza bien Chingola. Chingola, Chinks. Ah ouais, mère aza bien. Et ça mikolo beto ngona ite kanga machine guerre santé ndenga zana ba Kinshasa na bani siko na zongi boni santé ça va? Non, santé ça bien kaka yo mutu kenda Kinshasa. Donc zongi boni kuna Kinshasa pas OK. Te Kinshasa kamenga na tuno d'abord. Cadre au moni cadre au moni place auto yambi au moni non na sepelia kitoko makati professionnel. Merci vraiment ah ouais ça studio sans blague na sepeli mabe ah ouais pendant tout le quoi studio penza na kati penza o ngana moni penza ke studio penza na tango na biso na tango ya Zaire quoi dozana
RTNC. Voilà. Quand on a eu ce colaté, nous autres colaté, ni dans secret de Zani. Non, ngayo yebe sport. Nazo respecter sport makasi et puis yomo yebi que naza kangala multiplier sport commando nazali saboteur voltigeur commandant crime artillerie de campagne infanterie donc tala ba formation yo na saliwana donc nako penza bese njoto te njoto za toujours na sport na mouvement na vie moko mouvement. OK, via mouvement. Non bien yo comme demander au banque ça va tout calme kasi ya qui ça bon bateau va normal hein, ça va mais bateau bazala qui moi genre ba brigand bateau ma bemi ngaza so ikomba kanga bando banga poni. Non, bazo banga po ba yebi ke baza bato mabete. Parce que kanga la des fois ngai naza libérateur ya bato ya malamu bato ya mabe ngai naza mobomi mabango na kofase bango na tableau nakolinga bango te donc nazali libérateur pour na bato ya bien mauvais pour na bato ya mabe. OK, voilà moni baza ko banga kombo na ngai naza toujours des armes mais za kombo mona joie ki yango parce que naza des armes naza moto ya manduki naza moto ya ba char naza moto yo sang dans le but des armes donc naza soldat quoi. Oui mon natala na Facebook kaka ça fait un moment elegmo miko belé natala commando moko malien azupena arme a tcheboye bien chargé beti boum abimisi mamanduki acha abeta monoko on dirait pour ça na bilomo balendo zote za solo mais pourquoi on va retourner na makambo c'est important parce que makambo to ki non maso to sur les deux important na TV papa bah oui tout ça na TV retourner na makambo na TV oh et bon oyo wana utazoka beti wele na TV na makambo yo eza nécessaire wana eza secret professionnel ya moto. Et bon, il y a bien ça, on a TV professionnel. Mais au monde, quand on a petit, on a peu batu bamona, bandali bamona, kitambo bamona, victoire bamona, monga fula bamona. Donc, oyangai eleka na butute, eleki na moy. Mutuno sa zomona. Ba événement ya kanga la machine de guerre na Kinshasa eleki na moy, eleki na butute, bana bandali. Bole bela bangoti. Boyebe événement. Bana kitambo. Bolo bela bango boyebe événement. Bana munga fula. Bolo bela bango boyebe événement. Bana victoire. Nati ya témoin kaka petit mwana leki ya kambaka muzuka. Azana bino petit ata kutu Kinshasa bazo bimate. Bimela bango lobela bango kama. Botika motema mabe bozala penza fair play. Na eloko kangala sala o bato bamona. Bolongola mitema mabe bolongola motema likundu. C'est ça il ngala bolo. Obanda pe ko banga hier mongo boye ba contre-attaque. Parce que boulot na bino neti boulot na yo okomaka cibler makasi même na ba brigand okoma na boule pena ke faut ba leka okoma pe okoma moi ko banga okoma na moi peur quoi on a vu na yo naza mutu funa banga nazo tambola bokebi surtout l'air oyo ngai surtout l'air oyo ngai penza donc ba pesingai nini ba pesingai autorisation ki na ba kunzi ba bike ndengo zaliwana il faut zala attention soko moni bato batali yo mingi batana kati ya mutuka bazolanda yo bazotala yo mingi il faut appliquer na yebaki déjà que pas une seconde na hôtel ma danger ali voilà ba konzi il faut appliquer na ko expliquer pourquoi balobaki na ngabongo parce que na komaki ennemi à tous les unités tout d'abord unité de combat tout d'abord nazaki na komaki ciblé na BSP nazaki ciblé na Sarma nazaki ciblé na garde civile nazaki ciblé na Ndolo je comprends nazaki ciblé na Seta donc ba élément des armes ba komaki kuluka ngai po balungola ngai
na mokili parce que bazalaki na sima na bango ezalaki na bato oyo bazotia bango bakopesa bango puissance bakotia bango maboko na sima na ngai nazalaki mpe na bakonzi oyo bazalaki balingaki yo kufa te balingaki ngai nakufa te mpo nazopesa honneur na bango nazotombola mpe mosala na bango. Donc pour ça la misala wana il faut se donner okoma na makambo yo uti kotuna ngai ya kolobaki omonaki bazola kisayo moto moko azola kisoda moko azola kisoyo ache munoko ache arme na munoko abeti pou abwa bibisi masasi. Alors soda wana ami pesi mobimba likolo ya mboka na ye, donc alingi mboka na ye, c'est ça azosala action wana na télévision pour na kolakisa na mokili ke ngaya wasoko yawa okokutana nango nazanga moko peut-être ça ebele. Quand machine de guerre les lombo qu'on a vu se commis na Sony on dirait Mibal baza sauté mamoto ba un moment trop stratégie ni beaucoup ça la pena est-ce que ko ça la ça dit attaque ma volontaire stratégie ko ça la té vraiment pour na to longo o ça dit to longo na Sony oyo la tibiso oyo Papi Gen ezamba liboso te na ya na nini na radio na yo to bandi no mingi na yebisaka yo stratégie ezali mais pour que biso bato lokola biso bakangala to kende to zo volontairement ya kokoma kuna il faut to zala na bakonzi ya solo oyo balingi mboka wana. Donc eloko liboso il faut bakunjo bazana mboka wana balinga yango balinga mboka na bango lokola bamilingi bango moko la biso bakangala tukokoma na mboka wana pwana ko bimisa mayele na biso to bakisango na makanisi na bango bango pe bazwa lupemba na bango. Je comprends très bien ndenge zalaki na tango ya Mobutu tozalaki na bakunzo balingaki mboka ezala ini mboka ezala bomoko balingi défaite te balingi espoir na bango mona na miso ya peuple. Vous comprenez? Très bien. Eloko yana yango mais lelo soko na mboka na biso lelo na mboka na biso eloko moko za wana ta eloko oyo izosama na mboka na biso eza muke eza monene ta eza eloko ekosila mpona 2 jours nalobelaka yo soki bakunji wana bazali na confiance ya mboka na bango Papi Gen eza eloko ya 1 mois te guerre wana uzomona na est eza eloko ya inanye te eza eloko ya 2 mois te 3 mois te guerre ezoko bima makasi na tango Mobutu azalaki ezaki guerre ya makasi oyo ekoki kokanga Mobutu akozala yo kasi guerre ya 80 jours soki bimi na moment ya lelo na moment ya lelo ale me boza bakunjwa na tambuka kozala te. Na pas exemple. Dans la guerre à 80 jours, ils avaient toutes les officiers supérieurs. Batu basala ki guerre wana. Bazumboka, na ko peso exemple na mboka lokola Bazaï. Na peso exemple. Bazui lokola Mwanda, Boma, lokola Kinzavwete, Matadi, Mbanzangungu. Oyokindenge ezalaki na Shaba, na guerre à 80 jours. Batu nyonso ya mboka wana basombi bango. Bazwaka salaire, bazwaka bilamba, bazwaka biloko kolia. Ba préparer batu wana pendant 5 ans ba préparer batu wana mboka wana ba préparer yango. Ba région wana nyonso batu wana bakomi pour batu wana manduki na biso Mobutu azopesa mbongo manduki ekei basomba eya nango mais elekani ekei kuna bateni oyo biso za nango ekei kuna
Et ce sont là bien. Très bien. Mais déjà, réaliser cette situation bien. Bakamati Kabila o ya mukolo ya kina ba Rwandais. Ba Chewan. Bakamati Mbumba na Tayel. Ba Chewan soi-disant président de la République. O ya koya ko remplacer Mobutu. Bazu commandant ya opération Bumba Moso. Na ba colonel Mapa na banani tukuna. Et ce sont là ngai. C'est quoi? Va préparer guerre wana va déclencher guerre. Ba soda bazo lungwana kancha bazo lunga sarma bakei kuna. Soit disant que bakei ku les États-Unis bango bazo kende kuna. Va préparer bango ba vrai militaire. Pour ba ya attaquer Congo. Mais Mobutu a telemi na ba soda na ba officier na ye bazui avion bakei kuna. Mais guerre eza guerre ya ba ennemi te eza guerre ya biso na biso. Comment ko sala 1 mois nazo kate ali non pas question ngai moko fona kende kuna. Allez yo eluki mata oyo boy mata ba konyo ba mati. Allez toke avant ya kende aye na stade 20 mai aye biso nyonso ba congolais alobi na moni kuna banda bana bakendaki kuna ti lelo na moni ke sango moko ya malunga ezate ngai moko nazo kende mais na yoki mama na bino pa bia kotikala te akokende nanga ngana lingi kuna mama kende te ngai moko na kende mais mama na bino alobi na kokende na yebite na discours wana soko zalaka te na yebite mais salamaki na 20 mai. Après Mobutu a longoli makolo na ye aki biso na Kanchaj tozomona Mobutu a joué avion akiti kuna na guerre a commis la guerre esalika 3 jours esili quand machine de guerre toke na msiko akangi pe bato wana ayena ba il y a quelqu'un qui a longoli bango. Abibo, bino nyonso lokola bozali awa, boko en avion na ngai na yenamo. Bino bato na yena bango yo zwa wow, yo zwa ya fonction ya wo, yo zwa fonction ya wo, yo zwa fonction ya wo. A changé kaka wana na guerre. C'est ce là na bien. Très bien. A changé tout kaka na guerre. Bato na balongo kuna bazui avion, ba ye direct Kanchaj. Kuna coffre fort wo bafandi wana bazozela alungwaya etango alungwa kasi sigere kuna batwana bakimi epai omonaka Moïse Kabila kimaka kuna bambumba ndaje bakimi kuna bakeyi Kolwezi et que ça la 6 jours na Kolwezi. OK. Zola. Mais état major na ye Mobutu aki avandi na Kolwezi na état major. Guerre bakimi wana babandi mbangu bakekuna bangu bakufa lokola banzinzi. Voilà. Amuna nina yebsoke ona sukisana nina yebsoke guerre ezali confiance bolingo ya bakunzi oyo bazana mboka na biso. O basilisa biloko nyonso wana eza bakunzi eza mutu msute. OK, c'est-à-dire les guerre politique de l'Oba quoi. Bayebi yango. Bango nyonso baza wana bayebi yango. Quand on est comme on c'est-à-dire insécurité ça, c'est-à-dire congolais les lozana aza vraiment na insécurité totale. Na est congolais na insécurité ya ko sakanate. Na Kinshasa sous place za ibna que noso komi Kinshasa la capitale place calme, place Kimia, place Mokonzi mboka vandaka. Mais obiki ba miyibi bakuluna bakomi kosimba na minduki bakomi koyiba na minduki siko solution makambo yo na ibite est-ce que tant bilo mozaki stratégie mno bosalaka pona ko maîtriser ba balade ba bandine pour ce no ele kutu ezaki ba ya ko sakana te ezema bano mike te mais ezendeni bokangi moyibi botiki ezendeni soda mona muke azalaka te soda mona muke azalaka te il faut que bolungola ka eloko wana. Mais c'est rien de bien les agindegani. Tu n'as pas vu Kassibano, Mickey, voici ma machette. Code des alaki na bisoté. Code des alaki na bakonzi. Est-ce que nous avons
bato wana baye ba Rwanda baye lelo ba lusekeva na bazaki na bisote oyo nani oyo ya pembo tozaki na nani ngunza azaki bazaki na bisote bato nyonso ba Rwanda tout tozalaki na bango est-ce que bazaki koloba bon siko bino bokoloba ke ba Rwanda basalini Barwande bazana problème te bozana motema mabe boza bakunzi mabe ya motema mabe bolingi mboka wana te c'est vous boza ba promoteur ya ko pasola mboka wana biso neti ngai kangala boyo nazoi na yini bango mabe pona nini parce que tango conférence nationale souverain etango esalamaki basekaki Mobutu. Tant Mobutu alobi na bato alobi, vous comprenez mon émotion. Bato baseka qui grave. Parce que bamona ki ke ngongo na bango ekoki ya kosakana na ba Congolais. Ngongo na bango ekoki ya kolia na balia ba Congolais na mobesu na monoko na bango. Yango lelo tozomona. Tozana motema mabe moko Papigen motema mabe makasi bakunzi ya Congo baza malamu te baza mabe yango moninga ikangala na lelaka na bengaka peuple nyonso a mis en charge à se prendre en charge a mis wa bien moko jeune homme nyonso ya lelo ya Congo a mis en charge a mis en charge, a mis en valeur, a l'on a distraction. Et ça te biso, batata na biso, baboya ka distraction, babengana ka mundele na mabanga. Mundele balongola ka na Kinshasa na mboka na biso na manduki te. Rwanda za na munduki nini biso to koya comment on a pas to sala bambule belé. Excusez-moi. Tout ça, la bamboule est belé, tout les Rwandais, Zanani. Rwandais, il y a 100 personnes qui ont mboka bazo bembe. Bazo na bana, balongoli bango. Bakomisi bango na Kinshasa. Il y a Biarima. Et puis, biso les lois, tout le monde est Rwandais. Non, on a pas distraction, Papigen. Et ça pas distraction. Bakonzo na biso baza na code te balingo ko fongola code te ba fongola code bana wana nyoso ba soda wana baza makasi mais ba ko sala musala nde nini enta baza na code te baza na code te code ngozani code ezali mitindo ba fongola mitindo mutu na mutu azwa musala na ye a respecter musala na ye a respecter yango abimisa mayele na ya yokolaki yoza général okomi général ndenge nini oyokolaki wapi bimisa na biso mayele no général yozali état chef d'état major bimisa biso mayele na yo oza thème breveté breveté à la géographie. Il y a mboka na ye mobimba, à la géographie, il y a ville na ye, à la géographie, à chaque ville, chaque région. Soko likambo kwei binonyo so bengani bokei na réunion ops. Tous les forces boye bo bimi. Mutu na mutu. Awa zamboka boye, o za katanga lokole ezali boye, ville katanga ezali awa boye za bo vandeli yango, mutu na mutabisi mutu na ye, mutu ebimi, ale botinde ba lion. Bo pesi ba ordre. Ba lion ba ke ba le ba tabakuna ton, ba zongi na ba. Mais biloko wana ezate. Comment to marcher na mboka marko? Na lobby hein. Bah appel au yo lança est-ce que vas-y répondre pour le bague non ce qui la Kinshasa kuluna ne sili mbala moko nana répondre donc c'est que kuluna peut côté politique hein kuluna peut être politique ba kunjwa na bazana kacha kuluna
na sala epai na yo na sala radio plus de na yebite soko 10 000 radio na bakisa ta ya bakisa hein na tinda message na lobby Rwanda kaboli nini machette Rwandais akaboli machette oyebi muta kaboli machette comme nana yo mo epebi autant ça comme boité na TV na bengi bonini te na autant que ça ngate nani yo kasi mo yebe parce que ngotu na raponi hein yo te biso yo lo baro biso ko alo bakaba komba batu boye akamati machette akaboli na kata Kishasa nani apesa ki waro da kabla machette Kishasa ngoza yaye Kishasa wana eza yaye alungwe alandi mwana ya musée tina Afrique du Sud ye mutakabola machette ajwaka ngwa ndeto yo kaka non c'est lui alandi mwana ya musée tina Afrique du Sud asali radio na mwana ya musée ngalobi makambo we ko aussi la te etaki kanga machine répondre yo est-ce que vous avez une stratégie moko boy puis appel au yo lança est-ce que basi va répondre ata pour une seconde ata moko répondre ngate na lança appel moko ta répondre donc yo za sur so comme na Kinshasa kulune sili ngai nazo bisuke soko na komi na Kinshasa kulune kusila parce que na kokangana no bakunjo bazo pesa kuluna wana na ko bandela na mutu ngala ko bandela makolo te na ko bandela mutu na kiti na sei et je comprends nga bien parce que bakunji wana bango baza complice ngai na ko babatu musuté parce que comment ngala za mutu uniforme lokola mukunjo na ataka uniforme comment ya kolinga na mboka na ye o ya zo vanda o ya zo bima mela mwa kopo ne pembeni take mukunzi na kimia ke abimi kuna ayoki bakati noko na ye liboko bakati mama leki na ye mutu na machette bakati soda o ye moko o azo kengela ye machette e afandi na ye azo tambula na ye aza mukunzi ayoki mena tango na biso ezalaki bongo te tango ozoyoka ndenge wana donc bokokota na biro te na tango na biso bolozi akoyebisa bino PCRS moko akokota akobenga Maindu kone Maindu viens chez moi amati na bureau ayebisi abe na yo na bato na yo nalingi komona bino na bureau awa avant ngala mona bureau awa na mona bato wana nyonso bazokata bato mitu wana baya awa et puis na mona bango na sani na ngai na mena makira na ko il parle comme ça c'est tout et silipé o ya lobby yango mobutu a lobby yango mukilikanda Farial le Rwanda azali ministre de la justice a lobby et ce que comprendre très bien donc yango ça ko sala mabo ba élevé on a ba bango bien ça donc avant to kota wana ye moko amoni que brigade tondi makolo bibembezo la kuna donc yazo mona ngoboyi allez dire a signé mikanda poko allez Croix Rouge kena ubaka ona mama yemo oye ke mama yemo ke oye ke ni kitambo ke oye ke campus ke allez bojo misala ba Croix Rouge boko no et puis famille à mon côté ko koma kuna famille à mon côté ko koma wana ko joye bembe mutu mon côté mais biloko ndenge wana soke petit na Kinshasa yo ka sina nako mais ba contacta ko te poni nani poni ba luka kaote ba yebi ke parce que ngai naza terminator ba yebi ke naza terminator soke naza na mokonzo ya poli ngai lolenge bolozi ya pola kinga bolenge ministre de justice o na moni lokola lelo Mutamba voilà un ministre de justice. Mais tala ndenge bozo bomai tobeta Mutamba tana photo place on ezagini oh place wana babeta kinga masasi place wana masasi oyo babeta kinga ngona na banda na victoire ezwaka obene coach no yango yoti yango bozo mana hote induso yango bozo mana hote ouais hein maboko nanga yango eza différent ta liboko na liboko
omoni musunyo oyo awa ezate tala isa ce côté awa tellement la koyamba yango eleki ebimi awa il fallait longola boro oyo o yamba kana maboko il fallait longola boro oyo mais longoli te tamboli elongoli ka musunyo oyo aba katele musiba bakisi koto ouais bakati musunya awa na mpenda nanga batiango awa je comprends voilà mais soko na l'action na Congo ezali na butu soko lingi pena l'action ndenge ke tango bakanginga bazo torturinga ba okatanga musapi ya likolo na bayonet soko lingi na l'action bakata ko musapi ya likolo attends te vanda na ko l'action donc eza biso soko tozoloba avec raison amour mboka pena amour ya mboka so kangala zoloba na zoloba pona amour ya mboka na zoloba teke bazwangana ke no sala musala kuna po bazwangana na sala musala nazo bondela musala te tozana na poto na zana bien est-ce que zomona ta même njoto na ngana zanga bien est-ce que bandana bana sala musala na kuna bafutanga ta $1000 ba misala ngana joli masaso na j'ai même salaire à $1000 te mais je travaillais même $200 nazaki na moté salaire même à $200 ezalaki te bon ngasi ko awa bona vai na ngana uzwa $2000 nanga et donc so na vai na nganyete na ba age nanga bona vanditi donc c'est toi qui ba wazalendo mambo ba sala musala mpunda nani ba wazalendo nde bazo bunda na ba rebelle ba sala musala mpunda mais bazo souffrir bana wana wazalendo bazo souffrir moralement parce que alingi mboka wana alingi bazo mboka na ete akoma ko telenga na ndenge malgré toujours zo mbongo wa toujours telenga na kaka tu vois donc so dans mboka noza quand même bien et on moni ba wazalendo bazo boma njoto ndengo mais ba kunzo bazali wana bazala souci même ya bazali ba wazalendo te bazala souci na bangote bazala souci na bangote a commencé tout d'abord na président de la République wana mutu no manda ko kumbisa te yo kumbisa président wana mais na kumisi emere sikoyo lelo oyo na kumisa ndenge nini parce que ala kesi face moko za yango te ala kesi sonini ye abelelaki yo linga président mingi ala kesi sonini non na linga kaye mingi mais ala kesi motema mabe président de la République oui ala kesi motema mabe asaini yo zo mona ngote mais yebsanga en tout cas président de la République abeleli awa lobi ke ye abeleli awa alobi ke nazali na justice na ngai eza malade tolandaki biso nyonso justice na ngai eza malade il faut na luka moto oyo akoko traiter justice na nga azwi munganga ya justice tala ndenge ateki ye babomai siko ngai moto lokola ngai wana kutu aza ministre azali ministre ya pamba te bateki ye boye basundoli ye bongo siko ngai kangala bakosala nga ndenge nani akotala ngai soki nakei na mayele na ngai nabi ke non président il faut tosala boye soki nasali yango nani akoyambanga nani akosunga ngai ndenge bolozi asungaki ngai ndenge ministre de la justice Fariel asungaki ngai quand machine de guerre oui dans le bien est-ce que vous avez liqué qui mboka na biso ekosikolama non ekosikolama mais na pas na ba trahison oyo na motema mabe oyo na division oyo ozana kondima vraiment que mboka na biso ekosikolama vraiment soki bino ba jeune botelemi nzambe bino bozo belela butu moyi bozo sambela nzambe mais nzambe yeyo azolakisa bino ti mutamba wana aza na mbongo boni po a corrompre Congo mobimba a corrompre bamboka Afrique a corrompre na mindele oyo na mboka tozona na France po balobelaka kaka ye po bamama mikolo balungwa na bandako na bango bakenda kolala na ndako ya mutamba na libanda apesi bango combien ezolobela bino eloko te est-ce que bino omoni bapasteur na ndako ya mutamba
ba groupe de prière oyo bino bolandaka bokendeka ba mama na batata bokendeka na boke kopesa bambongo na ba pri na ba église nini ko kolala na kwa mutamba église nini lobeli mutamba kaka ba satan wana bakataka batu ba miyibi wana bango nde bake kobundela mutamba bango nde bazobundela mutamba est-ce que ils ont lobela bino le côté ba congolais makambo yo soko papi gagne soko bolingi Congo etelema do banane soko bolingi Congo changer telema bino moko tous les jeunes ya Congo tous les jeunes ba ezala na ba province ezala na capitale il faut bima bino nyonso avec décision na bino nde bo votaka batu bino ne boza bakunzi bino ne boko changer vie toza na mboko bato ba changer ngo ba français ba lingi cap le bien comme président de France il a démissionné non a démissionné on a président de France oui toza na yo toujours mona ba marche jo salam ba soda ko ba sala ka marche na mboko ba soda ba sala ka marche na mboko so ba moni makambo za bien te ba bimi ba sali marche. Mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Et pourquoi pas chez nous? Et vous tirez la bonne question, pourquoi pas chez nous? Moi, le pour le gouvernement. Au moins, le gouvernement, on est nini. Le boss Zaiki, tout les liens, basali le roté, basali le roté. Yami balé suyer. Ouais, balé est-ce que on est gouvernement où il y a maman n'a besoin j'ai dit soumis. On a pas si moi pas et pas serre nanga il fifi masuka. Moi je fais ça premier ministre et moi je suis fifi masuka. Moi je suis masuka faza ta ministre vraiment premier ministre makambo sali na est na nini kuna na lualaba kuna donc mais gouvernement où yambalo gouvernement mbalo au mon onde le gouvernement zaten bino bozana gouvernement gouvernement nini bazo condamner ministre de la justice na likambo salité parlement na bino fouti zéro parlement zéro bo voter ba député ba lobela kabino te pona caméra kende kaka nani pona caméra kende kaka est-ce que mboko na caméra ko kende te caméra faut ba bomaye na mboka wana et na yebso le komoko tango ba Rwanda bakoti banda kunyonsi ya ba mouvance ya Gombe na ma campagne Rwanda bakenda ko vanda na banda ko wana soki bokoti na banda ko wana lelo banda ba Rwanda bakota pona bakota na banda ko wana nana fuya banda ko na bango mutu moko fuya banda ko na bango mais soko bokei lelo na banda ko wana na bakave wana ya Gombe bokuta manduki bokuta miko ya batu bokuta matasha makila na ndini wana bozo ba sper bokota na bango bomona et puis boko ndima ngai ke o machine de création beza solo parce que tous les mouvancés na ba ministre mouvancé nyonso na ba général na ba ndako na bango nyonso ezalaki na ba Gombe na ba campagne tout soko bokei na bandako wana ba bana bandako wana baza ba Rwanda soko bokei na bandako wana bokokuta makila ya batu na bandako batu bakufi ebele batu babomba na kana se bandako wana ba Rwanda bavanda kana basanda ko wana bato bazoboma bino bavanda kana basanda ko wana yebisanga sécurité ni nese sala po yeba nombre ya ba paya o bazo bandako wana na watro elo ko moko salamate parce que les officiers bazomi pesa na musala na bango te. OK. Quand machine la guerre mission toza tolobela sur to ke nango neti na moi deux volets parce que ya liboso to be mwa mboka oyo et comme la chronique guerre en est style raté détournement sur détournement Kinshasa insécurité bon voilà et puis to ka morandeni to lancer rambela wa mais ba sala kapé appel na yote to comprendre raté peut-être bon bazan a besoin bon ba yebi et on déjà ba politique au bazo bomamboka na biso. Tu es un catch. Yo sali moko ba catchero yo parmi ba grand o tutikali na ye
Autotkana bango, yoza parmi. Ta photo. On une photo. Ah, les 3 hommes, les filles, Tonda Poumanoir. Bango kaka. Bon misatuana. Bango misatuana, bon les meilleurs catcheurs. Ah, sikoyo bato misato. Da boto cha ndonda Poumanoir na Zefi. Pour nini ba kangama pe na bino souté pourquoi? Non, quand boyaka poto ba kangama na bino mais lelo ndonda Poumanoir le bout la Zefi ba on dirait ba kangama na bino souté on dirait pena do makam na bino titala ka bango te quoi. Non ba kangama na biso te pour biso tout ça penza banyama penza. Oh. Toi ba zoba moko ya kosangana pe. Ba kangama na biso te. Ya solo là. Parce que biso tozomi kumba na buzoba. Bango peut pas. Bayebi biso bien. Bayebi biso. Omoni ndonda Poumanoir noir. Ayebi ke akoso ana kanga. Les restes au soana bango te. Ndonda Poumanoir ndongo moni akoso ana kanga. Mais soka sololi na vieux masosa akosolo na keba. Pour ayebi. Je comprends. 3 hommes, la même chose. Nous donnons 3 hommes. Zefi, ayebi biso penza malamu penza te, mais ayebi biso likolo. Azamwa na uti Lubumbashi aye, azana comportement na ye. Azamwa no biso moko to yambaki na kata kanchach. Kwa yaki na lupango ba serre na bango kangamaki na kanchach pa na biso. Biso nde to memaki pa Père Boucher. Le la prince Zefi. Ah bon, Père Boucher, biso nde to kena ko memaye to tika yekuna. Ngai 3 de l'homme Jean. Yemo kwa yebi suka landi eloko ya kuyebango. Nde to memaki pa Père Boucher. Akomaki garde corps à Père Boucher. Nde Père Boucher nde aye na ye na mouvement et pas ya Mayavanga na Jimmy Doula. O lokola azaka chere ya Lubumbashi alors à ça là combat na biso elongo. Mais raison pour ça nini pour nini bakima bino boy. Non bakima biso parce que tout ça très impoli. Bino hein. Tout ça na respecté. Entre vous quoi. Entre nous respect exaté. Ya ngomoni na lobi que tout ça ba senzi tout ça ba zoba. Bakacher. Ya ngomoni pe Congo ezaka kotikana na kizoba. Ozomona. Tout ça pour réfléchir et lo qu'on a biso ba congolais. Et lo qu'on a biso il suffit au mon mbongo sepela. Mais oyebi valeur ya eloko zope son mbongo te. Tant ba lobino oza professionnel. Okomi mutu mususu oza amateur te. Il faut jouer mécanicien professionnel au tien yango. Mais biso tolobaka professionnel na munoko meto yebi tina ya professionnel te. Nalobi hein. Obi kalata ba lobi la catch. Kalezeta ba lobi la catch. C'est-à-dire na esengo so bi lelo catch ko na TV. Ba tu demander ko la terre. Ouais. Bon, na yoka bolobaka catch za na secret moko boye. Secret ngoza o ebimi lelo o to mona o lelo muta vandika boye. Muta kwei. Secret ngoya ngozela pardon. Nani penza quand parce que talanga no talanga. Nazo tala yo. Talanga bien. Na tala yo. Talanga bien. Na tala bien nazo mona yo. Na mona yo. Loba ngaza soldati yo monenga nani? Kangala. Loba naza pembe na yo. Na lobi na yo na debia wake yo za moko ya ba kachero tutikal na bango ya mikolo. Oyo yo photo protéger. Obite ke kache kufi. Oyebi yango. Oyi uno kache kufi. Na yebi ke kufi. Na bomi kache. Et dit on a Seleman. Nani? Et dit on a Seleman ba to bomi kache. Nandeni. Bomi kache na ba aventure na bango. Bazuka tu vas pêcher on a ba aventurier. Bazuka tu vas pêcher on a bateau bazange mayele batanga clasté. Bazuka tu vas pêcher on a bateau ba yebi ko raisonner té. Kaka pona lokoso po ka po bayi ba bangombongo. Bato wana nyonso bazo bisaka tu ba mona bomengo ya kachite. Bazo eloko mongo na kachite. Yango wana omoni lelo oyo kachi ozomona ngona ba aventure. Je comprends parce que ngai na yebi ke kachi sala ngai.
Kache moni sanga bakunzi ya minene, kache pesa ngai moyen na kende classe militaire. Oyo batu bachanga na kache. Batindanga na zala kacheur. Dadai. Eza jena eluki, jena boteti, jena bosangi. Batu misato yo na batu mine yo na tangeli yo. Batu bajwa biso PSP, bajwa ngai. Droit de l'homme. Jino. Mizeli. Tubima ba catcheur. Na paka mokomboso. Tubima ba catcheur. Ya PSP. Biso batu to kotie lengi na kati ya catch. Biso batu to kumbi public ya mbongo na catch. Ba ministre bazo kotala catch na basi na bango na pana. Tango biso kangala bimi catcheur. Na baninga na ngawana. Tango ejingo bazo benga ye ejingo anguluma moto na ngenge. Vous comprenez? Na époque wana ejingo atikala ko gagner combat mukolo moko te. Soko kolti eza désordre. Et puis batu bazo kima batu bazo bukana. À l'époque ya Kangala. Vous comprenez? Mais ejingo tanga kei na bosei tango bosei ba keko wela ba kisi na bango ba kene ko zwa ya bana ya mai ndombe bango batu ya bolo kele soki ni ba mai ndombe kuna ba yena ba kisi na bango ba komi ko beta na bango ba keko boma ba innocent na nzela bandundu ba bomina ba kundi ya kacho ba za kwa encadrer catch bakunjwana bakufi ba mayavanga bakufi ba entraîneur makola bakufi bato ya mayele o bazaki na catch bakufi babutambe recul banani bafika le Corbière arbitre international bakei bango bazongi bayo kovanda totikali na moko be mibale Jimmy Dula bake ko bondise na ndako na ye babambi mabanga po alongwa na mouvement wana bayi ko former catch na bango babimisi yango bomonaka mukolo babimisa catch ejingwe abimisi batu babimaka na ba costume même nga na zalaki invité na bazaye na ye ba pesinga costume na lata to bundaka na ba catcher ya Braza na kati ya 20 mai aye na kombo ke club tout va changer balongoli club Kamanyola o ezalaki na ba viwana. Comme tout va changer. Comme tout va changer. Et tout l'air wana catch peut changer. Il y a une danse, nani y a une jupe. Bossé premier. Bako kuta na bakisi na bangwana esali biloko. Allez, mobulu koti na catch. Et pas mobulu ya catch bandela yango wana. Malgré tout kutaka mobulu ya ba vie ba bongisaka na bango. Catch ezongaka normal. Mais on dépend donc est-ce qu'il arrivera peu au vent d'après Botal netiba na o bazo bundara natala raté poni natala raté parce que place ngana za soko na totala ngo ezo sala nga passe parce que eloko esengeli sala mandenge ngana zo mona esalama ba sala bango ba changer na modèle na bango. Mais est-ce que ba question faire zo betan est-ce que ça solo pour mutu mo attendre na condition physique te kaka wana kutuna ngate wana kutuna ngate pardon parce que te kutuna ngate parce que ngai tango ngana taraki kangala na ndenge na ngana nazaki na makambo na ngai ejunga tana makambo na ye nga makambo na ngai bomona yango meme na ba place noso ta ekei na kepe na kangi batu wana na bomi bango pe c'est moi c'est comme ça pour na kola c'est réalité que eloko est vrai na bimaki na ngoti na longo na catch na kei na ngoti na libanda bayanke bazobeta bayanke ona batu musute bambila bazobeta ta bango nyoso babetanga bango nyoso pe bakufa ngai pe mukamto na boma bango ya moko nete monsu na mona bazali awa na poto na mona bango so mibali na otanga bakoma na bango peut-être mona ba musu bakale ezalaka mona ba musu bazolo belanga mabe ba tout ça ngai soko mutu alobeli nga mabe yo za mwana ngaba oyebi nga bien nga mutu soko alobeli nga mabe
aza moto yo na lia ndeko na ye ou bien na lia makango na ye ou bien na lia mobali na ye. Vous comprenez bien? Nde akoyina ngai. Mais moto ya solo akotika la koyina kangala machine de guerre. Pour na botre le kwa moto na yibe le kwa moto. Relation na ona bakachira na poto za ndeni. Non. Pour le moment natala ka bango bana baleki. Non, nazana relation mo na bango te na mo na ka baleki. Nazana baleki na nga. Donc na relation na bango te. Ça va baleki na nga c'est tout. Mais pour nini? Parce que yo peut faut c'est-à-dire, nous avons tout ce qui est dans Abino. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, baza indiscipliné. Politesse certaine. Politesse certaine. Bayebi mukolote, bayebi ayate, bayebi papate. Yangwana donc il faut que tu moi écart. Ok. Edingwe lelo atiki biso. Masolé ce qu'elle pas dit, et pas moi là. Non. Non. Ezate, lukuta. Ezate, awutika pa mwana bwana. Mwana na Yesu kwa saa nini? Awutaka na kacho huyo kwa huyo tuzumono. Na kacho kwa tuzumono. Soka tiki ma buzoba na mwana na abumi mwana kasite. Buzoba? Eza buzoba te. Wana eza kachita, eza buzoba. Abumi mwana neti. Mwana kufansende. Pour ce que tu dois bakatia mais au moins avec bloc on au moins mais oh ni vraiment oh hein force peine à souter ça peine force peine à souter comme eh mutaka zuki sineka mbalamo donc ah la bozo décourager biso c'est dire na sentimental binoté eza musala ya bino bato maindo yo za mutamayindo oh na mutamayindo yote mutamayindo yo mutamayindo banganga kisi karozo makina respect kanga non na makeo te kati na tundi mando mbete tenga maindo mbete kanga banganga kisi bino bataba kisi ya kosala te ozolo ngola mutu njoto na ye ya mibali akomi kuna boyata la bonjoto ezate bo alala kina mwasina bo bimisi babiloko agena olala na mwasina yo ale bo kangani e butu kuna pa na bino quand tu aussi ça n'a biso est-ce que le bas au côté na catch assiste dans une situation mon côté à politique et côté à naza ko peta c'était et loko penza na yela ki penza mingi awa eza problème ya ministre Mutamba pandeko ya IDPS nazo tindela bino message bino bomona ka sokinga kangala na lobi o kangala zoloba lelo bokoyebisa biso nini pona message ya Mutamba bino moko bozana pouvoir lelo pouvoir o eza lelo eza pouvoir ya IDPS est-ce que bino moko ndenge bozomona pouvoir na bino ndenge ezokeni ezosala musala est-ce que ils penza kosala musala parce que bato nyonso bino bozana bango basalaka pe na tango mobutu pourquoi ba renyaka te pourquoi ba lobaka te mukolo na yebisaka bino na lobi ke IDPS yango mutu esali un père. Les Congolais baloba kangala zulu boma koma koloba ke IDPS esali un père. Politique ya Tshisekedi wa Mulumba. Biso ba soda ya Zaire. Toyebi yango. Boma tabo kita toyebi yango. Bakunji wa biso ba koloba yango te. Mais biso ba soda otomoni passe oyo bazo kufa lelo kaka baninga na ngai ya uniforme oyo bazo kufa na est ba mama bazo kata bango banzoto na bango bazo kata mabele na bango bazo boa ko emerisa kabiso ekolisa kabiso mais bakunzi wana bazo mona na miso na bango bazo zwa décision te bakunzi wana baza bakunzi ya IDPS Oyache, parti politique.
Mais un père ezali ko wela batu nyonso te. Un père ezali ko bomba na tata na bino parce que vieux Etienne Tshisekedi wa Mulumba iye mutu asala Mobutu azala soki na lobi na bino bozo tia tembe mais nga na zolo bala bino réalité vérité iye mutu asala domaine asele Tshisekedi wa Mulumba ba pesa iye ayaki koluka musala pa Mobutu te Mobutu akena koluka te aza professeur connu na matière ya politique. Mais mutu apesa Tshisekedi wa Mulumba na maboko na zolo baba tata na bino na baya na bino na ba vie na bino ya politique bayebi ezali général Mulamba Nyunyi mutu akamata Tshisekedi apesa na Mobutu abi na ju enveloppe na kei na compagnie de la révolution na ke ko vanda soko eloko kozanga mayele zate butu nanga le pessing enveloppe na vanda mais kamata mwana oyo sala na ye ko sauver tango Tshisekedi akoti bazo sala na Mobutu nani aboma bakimba bantu nyonso na ponka zavo Mobutu parlait ça la parler du peuple azo ebisa bino abi bato bino bozo komisa bango bato babomi bino mais ngai yo bozo pakula ngai nini bozomeli Mobutu wow signature ezaki ya nani ezaki ya Mulumba beaucoup de bisoni ministre intérieur. Alors, Moutasali domaine de l'enseignement. Domaine de l'enseignement, basali a un père. Moutasali a un exact Tshisekedi wa Mulumba. Pour mon qui était. Natin trabino ma photo pour vous l'accent. Ezabiloko oyo. Bino ba Congolais botia na mutuna bino bolongola ba busoba. Sikoyo na tour ya mwana a revêché politique est reversée. Tant que tu sais dans la politique, na Mobutu, batuno su bayebi que tu sais que tu aligné Mobutu te. Mais tu sais que tu as aucun nanda comme Mobutu. Maman Martha tu côté pas nanda comme Mobutu. Azoken. Bana ya Mobutu. Nana zala ki nini ya mwana Mobutu. Tu sais que non? Mais ce que vous apprendre les bisoni. Ba parti politique nyon so ezala ki liboso. Nana bomiam. Tshisekedi aye na oya ye apesi plan aye et pas ya président Mobutu andimi yango bakangi batona nyonso bamuso babengani bango esili batikali na parti mibale babando beta bale na bango bale zo beta banango kitoko ezana secret nango pe zo vanda kitoko secret pe vanda kitoko ba vie o bazalaki na vie Etienne batikaka ya vanda Etienne atikalaki na Mobutu. Pour nini toko ko kolater, pour nini toko ko développer mémoire na bisoté. Ba combat na Congo. Ba jeune ezatang na bino. C'est 21e siècle yangoyo. 21e siècle yangoyo. Botelema eza message na tindeli bino. Botelema s'il vous plaît, botelema botika koyoka ba politicien wana baza ba politicien il y a deux côtés. Nan bozu politicien a vrai côté te. Tala vrai côté na bino yeyo bozo lela. Yeyo bozo lela, yeyo bozo lela. Premier ministre ministre ya justice Mutamba. Tala ndenge mboka ni mobimba botele. Ezaka bino te. Ah pe ba français bazo lela. Côte d'Ivoire partout et Sénégal, Wapi, Maroc bazo le belaye. Bon, il a gagné foot à Bangomba, on peut pas le belayer. Ezali message ya Nzambe atindeli bino. Pona kolela balusambo na bino boyebi ko tatola te. Nzambe atindeli bino message wana pour bo comprendre. Bana Congo, bolungwa na distraction s'il vous plaît, bolungwa na distraction, bolungwa na makamoko ya bosoba. Botala mboka na bino aider bino bo bima. Na bino yango ba jeune bo simba mboka wana kotombola yango bolongola ba vie wana ba vie wana nyonso balongo mukolo bino boko kene na ndako moko na moko bo bandi ko beta ye boko mona makambo changer ndako mukonzo ye kanga ye bukangi frappe boko mona makambo sala échanger
Mais ce comme ka bozaka ba pension $200 yo moni yango ebele au côté obe na ke nuluka kangala na bomai ngai soko yepanda ngai zala oli otonda mais soko ngala moni na lisu na ngai ya minei okende te na lisu combien voilà, tout c'est d'ici. Merci Nabandeko dans l'émission qui le pape quand la machine de guerre va s'accoler là, catch baby en tout cas bon mais quand on bon ça catch s'il vous plaît quand la machine de guerre gana sing na yo etant que le quoi na yambi boy hein open na yamba e catcher yamba porte za ouverte to solana ye pour bon ça na no boyete au moins ndenge na lobi yoka au moins ndenge na lobi boy et catch ezali boy bango ba koyoka sens inverse bakoya wape bakope sur réponse à sens inverse de toute façon congolais pas ara ndengwa lingara mutalo balikamo boy pe abaloli ya baloli yango mais ngana ko bisoke o nazolo baza réalité parce que likolo nga ya catch nga na bundaka na likolo ya bango bazobunda eza ndenge moko te engagement na ngai ndenge na kosala ya catch eza ndenge moko na bango. Sikozo mo te que génération ezotika la o ya catch o ezotika la o ya busobo tozo mono yo. O monte le maratro. Non, il fallait ce que bango nyonso ba mikitisa. Mutayi asali sport akazu nguma mo monena lati. Alati ayena nguma. Donc ayena na posa na nguma. Na mwasi mona mwasi wazo bundaka kuna. Donc mwasi wana munene wana. Vraiment en tout cas. Tozalaki pe na baso bazali ko bunda mais baye baye. Mama kababala bo, mama kabala ka vina miskaba. Azobunda pensa miskaba azobunda azosote pe abeti chasser mais o ya lelo nga na monika donc na catch ya lelo ezaka danse après danse ezala ngo banini wana mais dit to pekisi oda kisi na yote mais bunda to na poso to mona prise bomi catch kufi penda non muta bomi catch ezali tout va changer au moins bayaki na kombo ya tout va changer ayoko changer catch yango moni azalaki fier ya lobi ngai soko na kufi catch ekokufa motema mabe mutu nyonso ayebi ke catch eza nango ba aventure non mutu nyonso ayebi te mutu nyonso otomona oyo ezani non mutu nyonso ayebi ke catch ezalaka na tango ya bakaka yango nabika lelo kasi tango ya ba butamberkil tango ya ba bandidos ba fibita uta ba ndonda puma noir ba zefi vous comprenez la petite puma boulouf. Donc, oh, c'est qui? Oh, c'est polémique. Oh, c'est qui? Oh, c'est qui? Ah! Nous sommes bien. Mais tant que pécarate. Mais il y a 3 hommes. Bah, petit pouma. Bah, petit pouma, tout ça. Ça, mon apango. Donc. Alors, ndé eloko na koyebi soki na batango wana nde bato bayebi catch ezalaki mais catch ezanango il fallait balongola motema wana batie bango ya mabe et puis ba jeune faut ba travailler ba travailler ça la sport pour ça ce que comme catch ezali professionnel aux amateurs. Donc c'est qu'il y a sport parce que quand on a self ezana catch boxe ezali judo ezali lutte ezali nyonso ezana catch wana vous comprenez ramping ezana catch wana na catch donc au comme professionnel oye na étape ya bato ambongo oye ko bunda na pai ba milliardaire bazali tala président des États-Unis catcher donc oyo ko bunda pa bato ambongo bazali donc siko yo faut za la fier na iloko zo sala bunda la kisa catch za na il faut dans la condition physique ko ya na kisite yaka na condition physique yaka na frappe force de frappe OK na catch donc wana comme na condition physique ce que ezali force de frappe no ezali corps na yo entamé en vrai nde wana nde catcher. Voilà. Catcher est un miss. Il y a tous les sportifs. Il y a un moment où bundaka, tout la tilingwanda, l'amba ya likolo ezalaka te. Tout ça la fier, tout la que ça beauté na biso ezala basi so za catcher, il faut la que ça beauté na yo. Na force no, na muscle na yo et mon an. Yo ko ya kama muscle mukeboyi. Moi mon cuisse mukeboyi. Oyeka ka directement luketu au bois qui monte. Non. Quand la machine de guerre toujours prêt, il y a Kozongo pour que vous bundez l'ambo cannabis. Oui, naza prêt. Toujours.
Toujours plein. Pour Maman Mboka. Nga na kotika Maman Mboka te so Mboka oyo. So na bengi o le babi ozo avion le okende. So ba bengi ngana zo avion la kende na okende na kotia condition na nga. Mais nzoto peso kola. Na nzoto anani. Nzoto peso kola. Les papes. Yango yo. Hein? Les papes. Voilà, tiens la biso photo ya maman la biso Fifi Masuka tout ça parce qu'il y a face à la Rawana, on ne change pas l'équipe qui gagne. Maman la biso il faut mon kako soit yebena mon kako soit. Le premier ministre était au Azali gouverneur et puis mouton ça m'a bébé na mboka. Quand machine les gars pesa mbote tout ça biso. Pesa mbote tout ça. Ah, na zo pesa mbote toujours na tout ça na 1 minute kaka. Vite fait. Bon, na pesa mbote na ba soda nyo surtout ya Congo. Baninga na nganyo ba soda, o bazola ta uniforme mbote na bino ebele na pesi bino. Bozwa ngai rigueur te. Na zoloba bakunzi bazwa ngape mabete mais na lingi boteli makola kisa musana na bino. Nga na niye bino te na makamu na bino na mayele na bino na ba classe na bino te. Mais vraiment na lingi mukunzi nyonso azwa na place na époque bana Congo bazala na kimia. Alors on appelle simbote na mwasi na ngai Marie Chingola mama bana na ngai na pesi mbote na bana na ngai nyonso bote na bino bizu ya trop na pesi mbote na maître roba na pesi mbote na champion na Benghazi na pesi mbote champion Passy na pesi mbote na président Kalume na pesi mbote na mama Benghazi na pesi mbote na catcheur Boa Shomen na pesi mbote belé na pesi mbote na Jimmy Koy mbote na belé ba petit ya pape quand la machine de guerre na pesi pe mbote na ba mama ya Château Rouge nyonso ba mama botelé ma pona mutamba s'il vous plaît ba mama ya Château Rouge. Ok, merci beaucoup. Quand la machine de guerre tout ici, Bandeko Bolandi restez connectés sur Tolo Belavi officiel, tout ça à chaque fois. Porte za polele Bengabiso numéro nabiso yangwa les affiché Bengabiso Toko Yambayo en bonne et due forme. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Belavi. Merci Kankala. Merci beaucoup. Allez, merci. Bye bye. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Strat 92 à 9300 à l'Ost.
Et Gancestrat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banzé, la fleur du jour. Yuniche Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Mais awa chez Mama Yuniche Banz awa nyonso bino moko bomoni chez Mama Yuniche Banz nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele boko sepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite bokosepela.